tolingo devie ndenge bolobaka tosila lobande parole Sankara lobaki bosila yango bosangana na héritier na fere pour boza clan ya bato yo basila na bango tomoni président Wera na président ya Mofleri bazobeta concert le 22 mais bino siko clan na bino il faut répondre de peut-être Sankara na habite soko zo deviango zo ka komba Sankara kilo Papicho petit Papicho petit comme ça va ketch na ba pimpi Sankara yo wana na répondre hein au baba des réponses du berger à la bergerie nga banga kete amukie ayebolo ba tam tapisa ba la sembote na ba pimpi mbote so ipana so takasangula nga kete ni mitendi anga kete donc namona kanga président na gwa biso silate président pas silate tanso yebate une fois la sonio sala ou même ça que ça photocopie OK c'est comme une photocopieuse bolongo la original pose la photocopie OK c'est pour là ça que ça bon balongo li faire que le voit bagelu ka Kojak ko photocopie ya voie ferré ay marné de ferré ba mona ko gite bagelu ka Ferrari petit na pas dolphin ba le ferré ba ma pas de ferré te balongo li jajani bagelu ka miel ay balongo la jani balongo le melia bagelu ka tade ay balongo le melia balongo li JDT ba mo luka beauté wana wa ba ke pe vote ba luka beauté bagelu ka le boga ka kokanité bagelu ka Nicodème so simbate balongo li Bill Clinton bageluka kene kena boka le roi Bill Clinton balongoli Serge Mabiala bageluka J3 balongoli Serge Mabiala bageluka Olivier balongoli Serge Mabiala balongoli nani Seleo bageluka Diego ay balongoli aboka le Seleo balongoli Flamme Kapaya bageluka Maindombe Kimbango abete le roi Flamme kakol ko bagay tout monde yani pour ba ko bilongi mo ba widume wenga ba mo ba bogar c'est gaza bogar kakol bogar Nicolas bogar Nicolas bité boko cha conflit la famille ta kimi na ke pas faire donc parce que OK ça va copie mais so bolingi faire bo cha faire anesthésie bozui ngola lali bokangile na ndako OK c'est ma photocopie na photo pas Sankara sala OK ça va photocopie voilà donc nga ko ça no que ça photocopie te pas nso ki ben ça photocopie à la raté biso so papa chéri na voix ya mutu to bengani yo na to to bengana kérosène pour na voix Bill Clinton voilà to bengana roi David aya personne animateur roi David à l'écran to boye c'est longtemps to bengana peso somo na nenga mabete na nenga mabete papa chéri ngana ba conflit moni bango bazo ba J3 ba uta patata bazo ba Diego ba uta patata bazo ba Ferrari ba uta patata ba so saratata wana eza hypocrisie ya kosolola biso to la bonté na robete le chez Mputu masa nga chez Mputu ayaka BCBG to zoete masa nga chez Mputu ayaka to boyaka te ya bon chanteur mais papa chéri ngara rankinte soleil wanga ayaka pa BCBG to zoete point to boyaka na rep na test abi non to zora musicien mututi parce que papa chéri ngara rankinité c'est moi petit na ngai guerrier makasi petit na ngami marka house alai pas aider misi ayakat papa chéri non Blanchard pour na ndoro yepsi na litori abi musicien mutu na zo tu ngomna na so sa tata mais Diego aye bazuye ah so sa tata Ferrari bazuye ba hypocrite OK voilà merci beaucoup bana Congo merci bandeko tout bozolanda biso partout na kati ya Brazzaville merci honorable Zakari Baba Baswe balobi honorable oyo azana impact koleka parlement mobimba honorable oyo vraiment beta fimbo na parlement les loto robeta histoire ya wenge les loto sola beaucoup plus na les grands paroliers Blanchard Mosaka autre pesa respect parce que apesa moi ba proverbe ebele à travers banzembo ebele pe toyokaka ya ba leader ya ba différents orchestres mais bandeko ebele pe bobenga nga bolobino dernièrement to remarqué BCBG ezotika Blanchard Mosaka na masoleta liba voyage Angola kenda kité Afrique du Sud kenda kité tokoluka toyeba par rapport à quoi azotika la tikala malgré ba otine na sommet États-Unis mais tokobeta pe masolo ya parcours ya séparation ya wenge oyo euti kokokisa 20 ans pona ko maintenir parole te na kopesa nanu bonjour le grand parolier Blanchard Mosaka. Bonjour Ndoya Mokonzi nalinga retro naza bien patanga ken pena za masa ken pena benganga na morgue ne bemba petite sœur bangisanga donc Alexandre pena bolingweza quoi donc bref batutu baya ba didenti batutu na mona bino vraiment c'est bon
nalingaka bino trop santé pepele nga ton santé mouvement nangeza bien santé leader nangeza bien c'est que santé na ngape ils en ont bien malgré nazaki un peu terrassé par la malaria dans la période de convalescence qui évidait qui mais c'est bon donc nazana nga pepele Blanchard Mosaka vous allez quand même une congé vous allez ça la émission maintenant ça va aux ongeli activité donc déjà dimanche passé dans un boulot dans 4 semaines de vacances évidemment qui dans un boulot nanga yango pe tombaki ke tant orchestre ke Angola to na ma petite sœur na mort na ko voyager te pendant matanga ba voyager ba komba ngote tant ou pe ba que en Afrique du Sud ba famille ba gina to panzana kité ko ipo kende so Afrique du Sud mais tu na visa ya Angola na visa ya Afrique du Sud des passeports na ngati sikoza pas seguin mutayenga za na ngona maboko ezana visa nyo so mibale so c'est l'émission ya relaxo yango et puis mo le bien na uté na André Mbuta Léo Sommet mboka suka na uté déjà bon Papa Cheraza est cool et puis bon là tout le monde peut sa grâce na mutu na wenge ata muta komba répétition na biso a même en Afrique du Sud donc une délégation de 34 personnes alinga pesa munyoso moi opportunité que vivara tana bina dama et un jour au long là yo okena ki koso ndo finga été au munyoso le karo katata moi gâteau pas etozalaka Asaïda bato bele yo mamba voyage pas né donc on a habité Ken voilà on déclarera que na kende moni on était kenda musika résultat kenda mais Blanchard Mosaka bandeko bazolanda biso vraiment ebele natunio masolo oyo parce que ba congolais oyo ba vivre en Afrique du Sud ba déranger nga vraiment na ba téléphone est-ce que Mosaka Zali awa est-ce que Mosaka Zali awa malgré papa Chega memaki délégation ya ba artiste ebele mais ba tout vraiment bazalaki na besoin ya komona Blanchard Mosaka c'est comme si ozalaka très populaire libanda boulot 20 ans ndenge pe na bisa yo tina États-Unis na kuta yo kanga boulot kaka kanga na guate 20 ans boulot sala boulot no benga sala boulot na bien batu balingaka nga soko de tumbi présent nga tumbi mouvement nga na bomba nga faste na sala ba fausse modestie na lekelo juste bongisa to bongisi super bébé kaka 12h midi chez yo katasani buka sani donc nga na zabon vie nanga Alexis jeunesse nanga na mouvement de retumba prêtre nanga ti ko prêtre nanga lo barati retumba mouvement nanga ti ba on na sala mo papa Chera yo ki on que na sima il position na bible la kene tout attention aboyaka musaka tika kaka ba finga na bango te président même Jésus na mukolo azwaka fimbu l'église a betaka bato po ba toucha te vie na so mingi zo dépend de kat na nzela na yo pa nzama pesa ele kana trichement na do ba ko tumbo mouvement na bisote ngaza populaire pour la bible boulot na sala boulot na bien yango montant so émission coutique 7 chroniqueur bazo zela lobby 8 et comme rango bon donc bref na Afrique du Sud on a balinga nga to pa mais manga kuna pe 12 ans passé balinga trop na kenda ba kep na kenda ba dirba ba yoville wana tout donc boulot za la chance ya kanga pena Nelson Mandela photo tozongi sa histoire ah yo ndo yebi na Angola na kenda 89 1989 le 16 septembre wana ba misebe na banoke na Angola tanga kenda de Angola taba kabula ba iro ba sampu ba kinachish ba mabor ba petrongol ba rojaenda ba ville alice pa ambassade nationale la na kenda 89 ba surtout que l'homme sous le na kenda okala donc nazana le raso monter c'est que prêtre meminga sur na sommet bossa qui na sommet des sommets ba monde pour ceux qui États-Unis na partant muto mutunga benga ngosuki suki na zoto muteza partout les États-Unis aza partout si memanga kuna bongo ba bloko mseza na ngwa ezana normal le grand parolier le lotoza na fin à l'an 2017 est-ce que papa chéri a mérité teto benga e kombo ya Mobutu parce que a kokisi 32 ans de règne ndenge maréchal Mobutu renyaka ndenge papa chéri azo mérité kombo ya ki président abeti nango 32 ans 12 ans ya séparation à Wenge 20 ans ya séparation à Wenge 12 ans papa chéri tant que leader ya Wenge 4x4 lelo oui patenga bando ya wana moni pina ke na koli na culture générale kitoko senga bien banda yo betinga ba 32 ans papa chéri bravo bando yo betinga 20 ans séparation Wenge objet au sala mitobo sana moni ozo appelle pe biso ezaka bongo donc vite ozaka ba complémentaire na vie onga na ko banda sengi to benga e c'est ko soko benga ngo zape bien mais est-il que azo salara ba boulot na ye
Ken Skizne m'appelle. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci Didier Nzita, Very Strong. Merci PDG Cardozo Mwamba Wankena. Merci honorable Zakari Bababaswe. Lieve Masokolo Yo Yebi, Maître Balex. Merci beaucoup Maman Pauline Lumumba. Voilà. Marie Mouya Manakani Mouya Babenga Ngai na Lyon on a pu se couple la pembe moi ça pembe on la pembe. Donc le lot salinga bien, à comprendre que papa chéri il a sali 32 ans. Yaren a sali 20 ans. Banda séparation, il y a dislocation ba wenge. Bravo. Mais hier à primara musala na ye boulot soza boulot ko yebi boulot comme camarade, no yebi boulot te comme musika na ye. Alinga ngane la flatérité. Donc pas ne faut yeba boulot be lo rozo sala be lo royé là. Soko yebi en master, yebi en te musika. Donc papa chéri félicitations. Nengo bombi biso biso benga so ampi bakuba to telemanga to bouger te bat balong marate so ampi bakuba ina kunga beta ba générique alelo donc to za complet to na kunga to na générique donc pepele quoi. Voilà, merci les grands paroliers. Nga tuna nanga ba question avec objectif. Est-ce que ndenge bozo maintenir ba musiciens oyo bo bandana bango wenge depuis séparation wenge to zuna tibario tozi ba profigile ba artiste pe bazawana ebele ndenge bazo maintenir wenge BCBG ti lelo bazo longwa te po ba remplacer baya yango nde salaka ke wenge lelo ba cité bino parmi ba wenge ozo bimisa bana te ou ezalaka nini au juste moni papa chéri comprenez le moko musique ezana acheté pour wendo papa wendo tina suka carrière na compliqué ku ba jeune na franc congolais na bato faut pour na Congo ça la succès kana ya oleli pour sa prisonnier boyemba musique ça na acheté musique na frontière té ba benga ke papa chéri pour entourer beta musique en monte pour entourer na ba prof qui ben c'est ba jidole ba fuji ba chuda ba sege qui pour na biso tout et ça la force ya mouvement et puis ba meilleur chanteur kana batuana ba TH bimba meilleure chanson kana batuana ce qu'on dirait bolinga bolongole balongola e batuana po Akweya, non, on ne change pas l'équipe qui gagne. L'équipe gagnera na ye yango na ko tikila ngo tanta za toujours soudé na mouvement na ye. Pour l'équipe beaucoup mi ça va changer. Ba maman meilleure chanter. Ba chanter no maman meilleure chanson. Bon, à quoi bon? Tout tikala na papa chez nous tous années to contrat na ye azo yimba ne bien marmé tout ça bien. Oh, bien ça là ba nzembo aussi la succès ba chanson théologique. Ba chanson théologique, ce que papa le tumba zo kumisa miliki na biberon. La télévision parole à mon nez bon comme ça mille qui n'a biberon et qui n'a pas sali paté maintenant comme un copo parce que les gens lipoya pour une c'est moi la colis na âge moko papa ko sauter le pan ya bandali ya bino mais na âge mo so comme mature absolument tal le pan au monde on a ndeko na bino pour sentir ce colis ba parole à bongo mutako salonga papa chéri a mba éducation bo monde connu la mona mbanda nous on former ça le savoir moko ba ke libala mona ozonga mona na ya mbanda mtotika libala po bolamba ay bo soka ba bilamba a mbi il peine pesa université il peine pesa prix ayembi na jekoko nazali classe nazo bango msanga na moi da 48 na rôle de gelé bana campus ba pesa prix bana chimie ayembi exode rural qui chasse yango ay bona na minda ki chasse te bo na bamboka pose bazali bo sala ba fufu ba manioko bo tindela kabso bino to boya atele to batite me ba to ba koma to koma kaka nomadisme koma exode rural koma mais c'est papa chéri marango mbula ni 24 ans passé azam muto yo ngana banga ka ina maloba na lobaka albaka 55 na ba evangeli mabe président Mouzé Kabila a sengaka fimbu tous les receveurs bavanda bakota na kati ya bis lelo na transport to vanda kiti ya cuir nana loba parole na papa chéri albaka RDC le Ramakas to commence to gagner match RDC le Ramakas mutalo bango papa chéri akufi na ntobo biseta dim alobaka kindingu fimbu mukolo vena ngest grave album to komeka fimbu vena ngazaka ke no même na parlement nana salango papa chéri alobaka tiamutu tanzam soko za na nzambe ata ba yeli gauche droite pour gagner ka vie dia za na nzambe bine ki cité to gagner ka vie donc abaki punda kelo ka ba golfeur et ba bailleur de fonds ba prêtre a diminuer oti pauvre là tango na $5 na $10 aza na souci à peuple c'était un bon patriote papa chéri nga mutu faut payer respect abaki de Ingrid de Betancourt quelle que soit la durée du temps un jour à Robima le lobima mais Ingrid de Betancourt aza ingrate tilena na félicité mais papa chéri qui parle non côté aza muto yo un jour pour comprendre les grands paroliers na katiote sacrifier vie na ye na bu jeunesse na ye a sacrifier vie na ye a ça l'effort
affronter le patron dans ma campagne que tous les leaders bagina Lubumbashi na Bandalungwa monsieur bagina ba siège hier qui dans ma campagne affronter le patron malobaratem Alexandre Zela à quel moment fleurit pas beaucoup misara a sommi 3 personnes à venir mon papa premier ministre Pama Bimulumba son excellence et puis son excellence Pingara ce n'est pas son âme. Mais Moussous Bacha Makele patron musicien bakela mon fleurir bavanda na acte de reconnaissance biso famille moleka to kabelo lupango vanda no mili mwana biso mo cha makele mtana buka lupango ozo mona tezo ko e ko comprendre ni na gâteau botu ni ba ko melati mais na 3 parcelles na moko pété kama atate bon ala mon fleurir ma sombi ngo a sombi pas banani voilà pas premier ministre raison nous allons le que pas Bruno Chibala son excellence Bruno Chibala OK na combien ça ba calculer mo amona ba million faut na luka million mais nous pas premier ministre en fonction mais mo kazu lu pangu pour emeli mwana ya famille akufa ki yembe a embele déjà yon ba pas pesa beaucoup le pangu ne pas passer à non il y a des reconnaissances biso famille moleka nous reconnaissons céder notre terrain. Merci les grands paroliers te tiens makele vraiment tika mama nanga Wivine moleka lo bana banga tika papa nanga Albert moleka lo bana banga yo acte de reconnaissance beaucoup ça papa mo ça papa ba boto le pangu voilà zongela yo acte de reconnaissance wa benga patron musicien congolais voilà merci les grands paroliers tozongela yo ocha makele fana kitamla simamutu jour mutaro baloka nous reconnaissons avoir cédé notre terrain qui se trouve quelque part auprès des citoyens nani voilà merci les grands paroliers vraiment la big blé la big blé mon nom c'est Apolline Lumumba mwana ya papa na biso Patrice Emery Lumumba héros national. Atuna nga mwa question oyo diplomatie ni papa chéri a jouaka politique ni papa chéri a jouaka ba musicien tout balongwa BCBG basolaka nae bien ti lelo to mona na fête anniversaire totuka luja ya abwaka to mona ka sha ngenge ayaka soki aye concert bo matake na ba podium secret na politique ni bosalaka bandeko balongwaka basalaka toujours bien na papa chéri. Parce que par bien à bango et puis à copier le politique monzamba la ranona batwa kimarae so kiminzambe communication katani ko solwana katani mes relations que yemta sala vetikala biso oh to sambela asuta kimama l'église azana relation nzamba bikaze kela munanga mais communication so c'est le problème à intervenir du coup ezate po aux relations katani ezana rozana parole zangi unité obenga te ma parole ezana ba ope obenga yo comprendre mais mo obenga ezate ndenge to sala papa sera sala bon arabena bango baba ba petit na ye yemta façonner bango kaluji de ya grand ya papa na ye OK c'est matokenda à sa nef kaluji na pote comme ça OK na papa chéri. Comprendre Alba compa kufelara oncle j'espère le roi utara famille papa chéri pas ba famille moko biso kesemba sans Alba to bimela ekuna na papa chéri azara bongo asala ngo camarade numéro ba tanga na école primaire na Bandal atteindre la télévision na message nécrologique à Monique papa camarade na kufi abenga biso habito sala camarade na surprise tout tanga na école primaire tanga vandi bomoni papa chéri ayebembe na bino okomo kama elina ya bia yedi yo njona azolenga donc azol kolele sili. T'es pas passé, non, mais pas le non, ça rentre, tu pas la bien coufi. Il y a une seule surprise à mise, tu es là. À la rabon. Donc, à la bien abattu, à Kabonara bien abattu. Il y a un moni, bah, mais c'est ok, c'est le conseil, là, sur ma chaîne, baroya, kaluji, bah, yara na bango, pour. À la Kabona, bango bien, yara yomoko, fingi, yomoko boyo, kena, mukoloroya, oyenayo. Mukoloroya, oyenayo, olobia Kabona, na batu bien. Tout le monde a payé, ya na biso, ya joka kabengele. Oh, afuka mela papa chéri na concert ya Bercy. Oh nga lobakati na kokufa na kofuka mela musicien te. Mais ye afuka mela papa chéri azoganga. Donc azoganga azo pesa adoration. Et pas aza ko adorer ekelam o nzambe asali. Bozala ka reconnaître na art wana te. Oh ya jo asala ebele pour na papa chéri jibe piana. Ya ko koma tina niveau ya kofuka mela e. Kofuka mela cha jena mabelete. Mais à tia genou na concert à Bercy parce que ça reconnaissant que papa chéri salé et belé ko leki ko fukama à côté na nantene ano vanda kana pona ye brali mo vanda ka pona ye o bali pona ye o voyager ba Bercy pona ye eleki belé
nakofuka mana ko matavi nakofuka milo sigote même na matavi ça passe nakofuka milo sigote nakota musala na bralima ya passe alors ya segeza muke par rapport au salela ye bazaka ingrate azaka pe ingrat lelo ingrat na moniye bato ba yedere mingi songo yede foko mana papa mona papa ba yedara ya mimi na BC papa chéri mimi na poto papa na mama mimi na poto papa fali ba mimi na poto yenga ba papa mingi so mika papa oye depuis yaka ba papa voilà. Merci beaucoup les grands paroliers. Alors, tokotana les solo il y a 20 ans il y a séparation. Herbo fandaka bozo herbo fandaka bota la parcours o boto le kanango ya baguerre ya makambo bele o boto passer nango événement ni ya makasi o peut-être soki bofandi bo rezonaka ti lelo poto mona pe ba fara na ba fikine ba bombe artimogène beta événement ni ya makasi oyo tikala comme histoire o na mona makasi palanga eza débordement stade de martyr pour dans les salamaté mais on salara plein puis ça dit débordement. Quelle est la différence qui existe, quelle est la divergence qui existe entre le plein et le débordement? Plein ezali ma etondi na mulangi ya wana plein débordement ezali ma etondi mozo chezo sopana mon président wera salara plein na ye atondi ba grader ba pour tour papa chéri salara plein na ye atondi sitina kati ya terrain biso clôturer makambango ti le lope makamasa de martyr va beta en souster en lingwala na va beta en souster et puis comme ça to betara de 20h à 14h biso to silande bolobaka bino to tara ne lorote bino bozana biloko on est trop bana bino les 20h à 14h bino mozo to silate c'est que to za si na mona zolingo devie ndenge bolobaka tosila lobande parole Sankara lobaki bosila yango bosangana na héritier na fere pour boza clan ya bato yo basila na bango tomoni président Wera na président ya Mofleri bazobeta concert le 22 mais bino sko clan na bino il faut répondre de peut-être Sankara na habite soko zo deviango zo ka komba Sankara kilo papicho petit papicho petit comme ça ba kechi na ba pimpi Sankara yo wana na répondre hein au baba des réponses du berger à la bergerie nga banga kete amukie ay bolo ba tam tapisa ba la sembote na ba pimpi mbote so ipana so ta kasangula nga kete ni mitendi anga kete de na mona kanga président na gwa biso silate président pas silate tanso yebate une fois la sonne au salon ou même au salon que sa photocopie OK c'est comme une photocopieuse bolongo la original pose la photocopie OK c'est pour là au salon que ça bon dans le temps il y a 10 personnes ba la photocopie il y a ça qui photocopie balon lui faire école voix bagelu ka Kojak ko photocopie ya voix ferry ay marné de ferry ba mona ko gite bagelu ka Ferrari petit n'a pas de faire mal ferry ba ma pas de ferry té balon li jani bagelu ka miel ay balon la jani balon li melia bagelu ka tade ay balon li melia balon li JDT ba mo ka beauté wana wa ba ke pe ki vote ba ka beauté bagelu ka le boga ka kokanité bagelu ka Nicodème zo simbate balon li Bill Clinton bakeluka kene kena boka le roi Bill Clinton balongoli Serge Mabiala bakeluka J3 balongoli Serge Mabiala bakeluka Olivier balongoli Serge Mabiala balongoli nani Seleo bakeluka Diego ay balongoli aboka le roi Seleo balongoli Flamme Kapaya bakeluka Maindombe Kimbango abete le roi Flamme kakol ko bagezi leti mona yani po bakokana bilongi mo ba widume wenge ba mo ba bogar c'est gaza bogar kakol bogar Nicolas bogar Nicolas bité boko cha conflit na famille ta kimi na ke pas faire donc parce que OK ça va copie mais so bolingi faire bo cha faire anesthésie bozui ngola lali bokangile na ndako OK c'est ma photocopie na photo pas Sankara sala OK c'est ma photocopie voilà donc nga ko ça na ko ça photocopie te pas na so ki ben cette photocopie à la raté biso so papa chéri na voix ya mutu to bengani yo na to bengana kérosène pour na voix Bill Clinton voilà to bengana roi David aya pas animateur roi David à l'écran to boye c'est longtemps to bengana peso somo na nenga mabete na nenga mabete papa chéri ngana ba conflit moni bango bazo ba J3 ba uta patata bazo ba Diego ba uta patata bazo ba Ferrari ba uta patata bazo saratata wana eza hypocrisie ya kosolola biso to la bonté na robete lo chez lamputu masa na chez lamputu aya BCBG to zoete masa na chez lamputu aya to boyaka te ya bon chanteur mais papa chéri ngara rankinte soleil wanga aya pa BCBG to zoete point to boyaka na rep na test abi non to zora musicien mututi
parce que papa chéri alingaka rankini te c'est vraiment petit na ngai guerrier makasi petit na linga mi marka uzi alaki par aider misi ayakati papa chéri non Blanchard pour on a yepsi na litoi abi musicien mutu na zo bon na so sa tata mais Diego aye bazuye ah so sa tata Ferrari bazuye ba hypocrite ok c'est oui que musique peut tambola na stratégie moi grimace wana stratégie no Congo mutu na stratégie na musique na biso comme ne lita bembo voilà abimala ba cercueil almema ba croix almema ba bibende ti lelo papa mbakufa vo papa mbezali to yomba papa melita bembo to yoka kete stratégie betaka musique te mais o mere tikali bazwa moteur yeste ba kangisa on a réchaud ce que bilo rebeli voter fili beti pipi batba yolia pasa Chaka Congo o luka problème na Chaka Congo ah olingo yanga na ye tant vérité bembo beta ba plan ve Chaka Congo oteka na poste vie na ngati oteka na poste na ndé vie na ngati vie oteka ba pareil na poste vie na ngati na petit ba menga Majivel mutaki anati la rue ba Majivel petit moi ça ba théâtre bo Majivel benga Maji viens na Chaka Congo viens na oh bon li tabem batonga zo yemba viens zo yemba ta yeki petit li tabem batambula na ye mais azala pe danseur ya li tabem na yebite mais na yebiki no taxi ya éducation na bosenité le mingo lida na vela mso apemba kufa mais na mona rave Chaka Congo te li tabem mo danser ni mo bina ko danser yimo zo na croix ro tout yimo zo ba chaîne stratégie ne si la me fait poser une stratégie te ti le to avoir na obi ke lelo na betu na Congo 5 musiciens ba ibeta la guitare ya makasi 5 musiciens ba beta guitare te ba leki ba musiciens beta guitare na makasi na rotangelo papa taboulé ya beta guitare te mais na chant papa taboulé alekaki papa Luambo hein papa taboulé ya beta guitare te mais na chant alekaki papa Luambo papa wemba beta guitare abeta guitare te mais na chant aleki vie na ngai aventurier wana nani papa chéri abeta guitare te maleki masane na chant au mona papa chéri abeta guitare te aleki masane na chant papa chéri za ba master belé master bo charene wana master ngonani ce que Messi Cristiano na ce que Cristiano Messi na au mona nani Ferre abeta guitare te maleka ba côté mso na boyemba au mona petit na sobe Ferre piano abeta guitare te au mona na chant za na ngoma kasi au mona pe héritier piano azana abeta guitare te mais ta petit na sali BM ta petit na sali BM ne c'est que mais ça soit vina po BM soko yoki yango soko yoki tala si mazonga moto au mona on raisonne ba recto verso ba da bombole ba Janette bombole ba umba pomba za meilleure chanson ya vie à Congo umba za roi hymne national ba sala ngomingi te mokoti pays changer de régime donc umba aussi là ti papa chéri aza prêtre musique aussi là ti so leader a bon facilité leader orchestre photocopie asili ayenda azali orchestre yo bakabeli basaka fufu bakabeli basaka fufu balekisi na karibu bodimne karibu tente chena munene bakabeli basaka fufu bakabeli ba musicien basaka fufu balekisi na karibu takite natali yango te donc kada saka fufu eleki na TV saka fufu zelo kasuka c'est comme le suka bazi fufu na fufu te fufu bali fo banika basaka bikedi bakabeli maison me basaka fufu balekisi na karibu na zamba na bango bime muko pesa fumbo bolisa na TV5 wabi ke langage mo balobaka mwana bato ato melise libele suka kozongela kaka baboti na ye lelo héritier ça fait 17 ans azalaki na wenge musique à maison mère atikala ko reconnaître papa chéri comme père na été mais lelo azongisi bato na nzela ke non ye azali premier leader asimbisa micro ezali papa chéri c'est que tant nyonso ba effort nyonso président we rasala pona ye ezalaki nango ka perte ya temps to yeba ba to tant to zalaka na batu na biso bien to bomba malamu na bango même ko to bimara musika neto bisaka batu vérité ndenge zalaka azalaki place ba no étouffer vérité na ye lelo alobi yango ye moko baki en anglais te na français na fini na français abia na lingala nga na kutana petit na nga héritier piana héritier Watanabe na kutana na digital to na Roger nga na so ya Blanchard boye ba kanda bo perception na rumba te biso ta maison mère surtout que fête tout so ngabi na rumba Marielle ngabi ma fête tout faut pas mettre bloc à papa chéri aspiraki yango pe dimanche na émission ya Karine Mokonzi so ki na le baki yango te mo sara ko surtout ba ker ya bari yo ana za pa ba talo ba makambo yo mo sara ko si chance merci petit na héritier piana po bazali nick batu bavana na kuisi ya piana ya papa chéri ye Abraham piana Daïda Soraya Génion piana tamo wenge kabwana papa chéri na Génion po ina ayimona mkavansi a asiba misetu ba mpela ba lemele na sima nga una vana na kuisi ya papa chéri te mérité avanda wala apani bobeta lisolo te
Pour présentation, bah présenter héritier na BCBG ngana zala na ndule na palais du peuple. Bah présenter héritier Rio Chaingenge. Nga zala na ndule na jibazola azo présenter ba 3 musiciens azu na orchestre. Na habité ce qu'on reconnaîtra. Voilà taba fubu na palais du peuple. Au président wera ko beta deuxième samedi nango abima na punda. Toujours. Parce que troisième samedi rien na niao. Donc stratégie fait les 4 côtés. Johnny Aldey. Au moins, tu sais quoi, on va au stade. Est-ce que tu as un stade ministre des Sports? Ok, c'est photocopié dans ma tête. Nabibo, je n'ai été à Koufa, tu as terrain pour ta mabanga. Avec les gandoulés. Non, c'est stratégique et non, concert tout barobet à Mikolo. Là, on a babandotia na caisse et ton abasta. Et ton niveau, tu as rappelé stade des alliés, ministre des Sports. Stratégie de gandoulé. Toyemba. Il y a des gens qui vont monter ici, on a réchaud. Ce qui est bébé ta pipi va te faire au lit. Balingi stratégie toto yemba na biso. Ezana concert moko te koko tsambongo ya tonga stade. Concert boita. Concert ba mo beti sa concert. A connaissance ba comme belé ba futa raté ba camarade ba bazali na connaissance nini ba koya. Na na tonga stade. Yemo du pays ko tonga stade kokoso. Verdum to tonga sans place à boire à nous ya raté. Mbala moko ngi pe soutien ya go. Na dal. Basengi soutien gouvernement. La balle musique no béton batongo na erreur. Pelouse de carama na béton. Est-ce que il y a la musique robeta au stade na pays. Na béton. Ata terrain piqué sur tonga, on terrain piqué sur ba mabanga. Autant que stade de béton. Boto ko sabana bandundugo. Na bi boye. Stratégie betara musique te betara faut yemba kaka. Betara kanule. Biso ki pa stratégie ante. Mouvement so présent sur silate. Out of Afrique. Afrique ici conseil betara souci ba bengana ba mege 30 bengana sikanga. On a miracle nini bokyo beta ba bengana ba pasteur mukuna ba bloquer na Cape Town ba kata na ba passeport. Mais bino siko na stratégie nini oyo bo convaincre batu wana po ah eza ba obate pas te répétera. Mais to beti pourquoi? Ba mege 30 na bisanga na velo ndabi mosaka ba landa biso. To beta te na Afrique du Sud. Ba créer ba kende ndenge moko yo mo na pasteur na so na linga mingi ba compliqué pasteur moko na Cape Town ba compliqué so mo na conseil producteur a comme bina c'est que mbone koki voilà to eleki ti mo ni ba ta Soudaf tout ba masanga to Soudaf ba nimba kanisa ba photo na ba mise na balabala c'est que bazar sazie ba sepeli ba ti ba compagnie ba mise tina aéroport to beti 4 ndule ki to ko na Afrique du Sud pourquoi papa chéra beti kuna pour à convaincre ba on a art à convaincre ba on te que akende kuna memi a maintenant mon Lion to akiti na danki te ayembi kaka ba sepeli ka na musique na yeba nzemu na kalezali ba lingi na bango ye abetaka bien sans polémique sans problème a fungoli nzela Afrique du Sud yeso ki papa chéra lingi na micro lobi on nga na dévier Afrique du Sud ngai na fungoli nzela ngane muto ayambo non. Papa c'est m'talba na TV et ça l'a fait plaisir tant petit héritier piana abi kazo beta na fali ba beta na France abi non to in États-Unis abi ba fungula ndela ko ba beta za bien musique yango na mosaka soki ba dususu ate ba peta ba beta te ba lobe na ba téléphone mais yandi ba beta loba na télévision mutakumisa voiture sans moteur ya ka bosser na TV za ka bosser te ya papa chéri. Batounie meilleure chanson que la Coronini. Alors, sans toi, voiture sans moteur, est-ce que n'a pas comme yebelata.